Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. makomi nyonso comme habitude tolobaka ezalaka nango pensée ya source ya vie ya moto. Source ya vie ya moto ebandi na likolo eye na jardin na ndenge lelo toza boye. Cela veut dire verset biblique ezalaka na introduction, développement na conclusion. Alors makambo ebele tolatisaka molimo na ngonga oyo toza eza kaka conclusion, mais version ya verset biblique mingi pensée ya likolo mpe ezalaka na pensée ya source. Parabolo eza lisolo eza codé parce que soki bapesi lisese oyo parce que eza image ya levain oyo ebebaki na jardin d'Eden na farine na pâte na les 3 mesures oyo eza na kati ya jardin d'Eden oyo ebebaki yango nde sikoyo yawe amemi biso na lisolo moko ya mosika. Cela veut dire soki les 3 mesures na levain na farine na pâte oyo ezalaki na jardin d'Eden soki ebeba te yawe mpe Christ mpe alingaki kobetela biso lisese oyo te. Alors eloko nini elekaki parce que awa bazobetela lisolo ya mwasi oyo azwi les 3 mesures. Cela veut dire message oyo ya liloba mwasi oyo bazolobela eza liloba, mais makambo oyo eza na liloba euti wapi? Na likolo nzambe azalaka na 3 grands mesures. Nzambe oyo azalisi likolo na nyonso tu aza na 3 grands mesures. Nzambe abimisa 3 caracasse oyo nzambe asala azwi molimo ne kibonzambe na ye atie na kati oyo babengi Père, Fils, Saint-Esprit, Trinité divine. Alors les 3 mesures de Dieu eza les 3 grands forces oyo ya dimension céleste eza na kati. Alors Satan ntango abebi azalaki l'un oyo ayebaki bamesure ya nzambe. Siko Satan ntango abebi akiti na mokili Satan azwi les 3 grands mesures de Dieu oyo babengi Trinité de Dieu aye kotransforma yango aye kobalola akopi yango nde Satan akomi na force ya Trinité satanique oyo babengi les 3 esprits impairs, bête, dragon na faux prophète oyo epanzani na image ya 3 pasteurs na mokili. Siko Satan ntango akiti na mokili aye na jardin d'Eden vi ke azalaki na baforce bande na likolo, force ya Satan ezalaki makasi koleka force ya Adam. Siko ntango aye na kati ya Adam aye kobebisa farine oyo ezalaki na kati ya jardin d'Eden. Donc parole oyo enseignement oyo ezalaki na kati ya jardin d'Eden na molimo oyo ezalaki na kati ya jardin d'Eden nyonso ezalaki na kati ya jardin d'Eden nde message femme ya liboso aye kobeba. Nde nzambe azwi likanisi nde ya kosala deuxième femme na image ya arche de Noé asilisi aleki azwi Israël comme 3e femme. Alors parmi les 3 femmes, les trois églises, nzambe atiaki les 3 mesures na kati. Alors étude ya 3 mesures oyo nzambe atiaki na jardin d'Eden na arche mpe na Israël nde yawe azwi moto moko amemi likolo akende koyekola étude ya 3 grands mesures. Ya omoni l'homme de Dieu na nzembo toyembaka yawe omemaki nga na ngomba molai. L'homme de Dieu ake koyekola étude ya 3 grands mesures. Cela veut dire na kati ya l'homme de Dieu nde baye kocharge ye des grands mesures na énergie oyo l'homme de Dieu akutanaki nango ya force ya Saint-Esprit. Cela veut dire 3 mesures eza force ya Père ya Fils na Saint-Esprit
oyo eye na kati ya liloba. Eye na liloba koma première mesure vi ntango Satan akiti na mokili aye kobebisa mokili, aye kobebisa farine na levain na pate oyo ezali na mokili na femme. Siko Satan aye na mokili aye kosiege na mboka moko oyo ezalaki na 6 lettres na image ya Satan oyo babengi Egypte. Raison pour laquelle Egypte eza na 6 lettres. Siko ntango Satan akiti azwi les 3 forces, les 3 mesures oyo babengi les 3 esprits impurs nde ezalaka représente na pyramide, na 3 coins ya pyramide. Eza les 3 mesures sataniques oyo Satan autaki nango na likolo. Siko ntango aye kotia yango na kati ya Egypte, Nzambe na likolo il faut adémontrer première mesure na mboko Satan akimelaki. Siko Nzambe aye kopona Moïse alongoli première mesure na likolo aye kokotisa na nzoto ya Moïse. Première mesure wana pona emanifeste esengaki Moïse akima. Ntango Moïse akimi na lieu saint nde akekuta nzete ezopela me ezosika te. Or nzete ezalaki image ya Kriste et moto ezalaki image ya Saint-Esprit, ye moko Moïse azalaki image ya Dieu le Père. Cela veut dire Moïse pona a convaincre les 3 grandes mesures sataniques oyo ezalaki na Egypte oyo eza représenté na 3 coins ya pyramide, esengaki Moïse akende kozwa les 3 grandes mesures de Dieu. Tango ake kozwa yango na lieu très saint, ake kuta Kriste na Saint-Esprit, mais bazaki représenté na moto na nzete. Nzete ezalaki Kriste et moto ezalaki Saint-Esprit na Moïse. Tango Moïse azongi nde a convaincre force wana ya 3 mesures sataniques na nzela Pharaon. Parce que force wana ezaki représenté na ba Pharaon. Nde Moïse azwi libota Israël abimisi yango na Egypte. Alors, banda na temps ya Moïse ayaki na première mesure. Siko Nzambe banda na temps ya Moïse ba prophète nyonso bayaki banda na temps ya Moïse. Or, parmi les 3 mesures, chaque mesure eza na 3 petites mesures. Siko tango Nzambe atindi Moïse na Egypte, tan nyonso wana ba prophète nyonso oyo bayaki basala impact na Israël, Nzambe bando pesa bango kaka les 3 petites mesures oyo eza image ya 3 mystères, esprit ya mort na condamnation. Pourquoi? Vu que Satan akitaki na terre, esprit satanique oyo efandaki na kati ya terre esengaki Nzambe atinda mystère ya élevé, mystère ya esprit oyo eza élevé eya ko démontrer esprit ya Satan oyo ezalaki na terre. Parce que bitumba ya molimo esengaka molimo. Siko vu que esprit satanique ezali na mokili, Nzambe atindi ministère Nzambe atindi mystère ya esprit oyo ezalaki sacré eya kobundisa esprit ya Satan. Deuxièmement, Nzambe aye kotinda ministère ya condamnation eya kokondane force ya Satan. Et tant eko condamné force ya Satan eza son impact te, force ya Satan ekufa. Yango Nzambe atindaki ministère ya mort eya koboma force ya Satan oyo ezalaki na mokili. Cela veut dire première mesure oyo Nzambe alongolaki na likolo parmi les 3 grandes mesures oyo eye na kati église oyo eyaki na temps ya Moïse. Esengaki Nzambe atinda deuxième grande mesure oyo eyaki na nzela Christ. Alors Christ epe tango aye kaka na 3 petites mesures. Alors pona a démontrer ba mesure céleste oyo azalaki nango,
aye kozwa 12 apôtres nde na image ya 1 plus 2 égale à 3 ezokorepresente les 3 mesures oyo kristo abandi otambola nango. kristo mpe abandaki kotambola na force wana. siko force wana mpona ezwa place, kristo fo aexplike 3 mesures oyo ebebaki na kati ya bible, les 3 principes de la bible: chemin, vie na vérité. yango wana kristo aye koloba je suis le chemin, la vie et la vérité, parce que vu que première mesure oyo eyaki na nzela ya Moïse ezwaki place te, esengaki deuxième mesure eya. ok mesure soki eyaka mpona emesurer espace ou bien distance ou bien volume ya eloko moko songolo pakala. sikoyo mesure ya liboso oyo nzambe atindaki babengaki yango na nkombo ya Moïse. cela veut dire mesure elakisi kaka Moïse, elakisi kaka mesure ou bien mission. donc première lettre ya Moïse, première lettre ya nkombo ya Moïse esymbolisaka mesure. yango nzambe atindaki Moïse azala mesure, amesure puissance oyo ya Satan efandaki na nzoto ya bafaraon, parce que bafaraon mutu nde babandaki korepresente baforce ya bapyramide. yango nzambe atindaki Moïse, qui veut dire mission ou bien mesure organisée immédiatement par les soucis de l'éternel. nde nzambe alekisi Moïse atindi sikoyo kriste ye moko akiti ye mpe ayaki na 3 petits mesures, lolenge moko mpe Moïse ayaki na 3 petits mesures. alors Christ ayaki na chemin. Pourquoi? Première mesure ezwaki place te, fo azongisa bato na chemin e bato yango mpe bayamba vie e bayamba vérité. siko ntango Christ alongwe esengaki 3e mesure eya nde accomplissement ya famo sikoyo liloba na nzambe oyo afandisi 3 mesure. alors ntango 3e mesure aye na image ya l'homme de Dieu sa grandeur, le prophète Conde Paul Dominique, ye mpe aye na 3 petits mesures oyo Christ a prophétisaki. Et quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, justice et jugement. soki liloba oyo ezokende jusque na baextrémité ezoconvaincre, soki liloba oyo un jour ekovimbaka ekoma monene ndenge ezovimba lelo, donc liloba ezoconfirme bato na nzela péché, parce que mokili nyonso tu bayebaki kaka lisumu ya Adam eza ekobo, mais liloba eye koconvaincre sur les 3 petits mesures. jugement ezosala ke peuple de Dieu na jugement na justice mutunde ezozongisa bato na nzela na péché. voilà eko convaincre message ya liloba nzambe evimba, parce que eza basigne oyo ezalaki te na mokili. awa bazoloba mwasi oyo aza na 3 mesures. or les 3 mesures oyo bazoloba, premièrement na première étape eza image ya 3 grandes mesures oyo nzambe azwaki deja banda kala. nzambe azwi les 2 grandes mesures amélange yango na mesure oyo ekutamaki na karakaso babengaki Saint Esprit, nde epesi 3 mesures, nde ekiti siko na église epesi image ya 3 mesures. ça veut dire liloba avant eya lelo l'homme de Dieu amataki likolo ake kozwa force ya père na ya fils na ya Saint Esprit, parce que nzambe asalaki nini na temps ancien, force oyo eyaki ya liboso ya baprofete akotisaki yango na karakaso babengaki Christ. raison pour laquelle toyembaka yawe apesi bokonzi na mokili na Yesu. Cela veut dire force nyonso ya première mesure, les 23 prophètes yawe ayeko kode 2 plus 3 plus 5 esali 5 échelle ya corps ya Christ. force wana mesure ya liboso ekoti na kati ya Kristo. Siko l'homme de Dieu ake pe lelo ake kozwa force wana.
de deux forces, na force ya énergie ya Saint-Esprit, yango nde epesi les trois mesures oyo eye na liloba. Yango moni siko liloba oyo eza na force moko impossible. Raison pour laquelle balobi tchola tata tchola mwana, mais molimo santu te. Pourquoi? Tata ayaki na mesure moko. Fils pe ayaki na mesure na ye. Mais cette fois-ci, Saint-Esprit a kozwa les trois mesures aye nango. Donc, d'autre part, les trois grandes mesures oyo liloba aye nango ezaka manifester, ezaka représenter na trois prières du peuple de Dieu. Première partie, liloba ezo présenter première mesure. Mesure onzamba atindaki na Moïse na baprofete nyonso tu banandaki kaka marche ya première mesure. Yango ni nzamba azozongisa bango na makomi, souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur. Pourquoi? Moïse moto azali lokola pilar oyo abandaki kopresente première mesure. Yango na balobi bien na kosarbota na yape na kosanjula yawe kobila nyonso nzamba aye koprécise bolamu oyo yawe apesi na ndako na Israele. Israël ancien nzamba atindi baprofete nyonso tu bakartone kaka wana. Première mesure eleki nzamba ekotinda deuxième mesure oyo ezalaki Christ. Christ azalaka représente na deuxième partie ya prière du peuple de Dieu. Christ c'est l'arbre de vie. Raison pour laquelle balobi nzete kotowa na tina Isaya. Cela veut dire Christ etango ayaki na mokili babomi. Cela veut dire nzete ekatani. Donc nzete oyo bakataki eza présence ya mission ya Christ etango ekatani nsima mikolo betape ebimi. Parce que étape ebimaka moko te na nzete. Nzete ebimisa betape ebele. Malgré tokendaka yango l'homme de Dieu, oui c'est bien. Mais bel et bien, l'homme de Dieu aza un tiers ya mesure ensemble. Cela veut dire parmi les trois mesures de Dieu, l'homme de Dieu aza un tiers. L'homme de Dieu aza un tiers ya Christ te ke aya kobima étape. L'homme de Dieu aza un tiers ya divinité céleste. Siko l'homme de Dieu azaka représenté comme na troisième partie. Message au l'homme de Dieu aye nango yango nde ngombe pe ngombolo bakofanda elongo. Cela veut dire biso nyonso toza na kati église na ba église oyo eza na libanda un jour ekoya tokofanda ke longo tokoliaka kaka bilei moko parole kaka moko oyo ekokota levain yango babi nzambi mokili ekotonda na boyebi ya yawe yango laka mabota nyonso bakoya kosambela. Cela veut dire liloba oyo ekovimba. Pourquoi? Force ya levain oyo eye cette fois-ci efandi trois mesures. Mesure ya Père ya Fils na ya Saint-Esprit. Donc levain eza esprit divine oyo efandi trois forces. Force ya Père na Fils na Saint-Esprit nde eza représenté na trois mesures. Tandis que farine eza image à parole. Or parole fait kota levain. Cela veut dire liloba oyo soki molimo te ekovimba te. Cela veut dire liloba oyo pona ekwatre pona epanza na mokili mobimba fo molimo eza lokola en tête. Yamoni liloba oyo nyonso eza na kati liloba oyo ezaka molimo na molimo. Pourquoi? Molimo nde mutu ezotondisa liloba. Verset biblique nyonso bakoteya eza molimo. Cela veut dire ata connaissance oyo tozaka nango tolimbolelaka makomi oyo il faut levain ekota. Soki molimo ekoti te explication ezaka moke. Mais mutu oyo azana molimo yawe akovimbisa ata explication na ye ya force parole ekoza munene. Cela veut dire que tokozalaka limité te. Amen.